bomoni na kati ya balabala osala tu poto longola na kati ya balabala. Les news de Kimba. Je m'aide en aidant les autres. Eloko nini etindi ngai nakangama na eloko oyo. Soki eloko eza malamu, il faut kangama nango. Soki eloko eza malamu, ekoyekolisa yo 1+, il faut kangama nango. Eloko aliboso ezali, je m'aide en aidant les autres. Phrase wana, slogan wana, yango moto esali ke nakangama na eloko oyo. Euti ide wana euti pa ya moto te. Euti pa ya Tata Nzambe. Tata Nzambe Molimo Santo. Molimo Santo nani papa Fumalongo mutalobaki yango. Yango wana lelo ezui bambuma oyo eboti. Donc ide wana Nzambe alobaka kati ya moto. Moto aliboso azwaki ide ndenge nga na ebeli ezaki nanu papa Jomak. C'est d'abord quelqu'un à féliciter. Ponga penza o koyoka le news de Kimba wapi wapi te. Papa Jomak. Seus irmãos, deixa não passa ser. Não são seus irmãos. Meus irmãos são esses. Eles são parentes. São seus parentes. São esses que vieram viver. Agora podem conversar com eles, né? Podem conversar. Boa. Solo nos puteza, mas solo vai chubar aí. Nunca não vinha. Mas solo nos puteza, chubar aí. Yeah, it is. Mama. Senta mora aqui já. Imagina tá até uma exposição de cala que bala que yoso que Luanda, para cozela, com yoso que a rocha aqui, na lomba um yoso para o centro de acolhimento do que tem para covanda um shortunga e a zo M de Manuela. Papá na sala, papai fosse e na lomba um yoso que lana para cozala de gine imagina o que cala ya yoso ya zo M. O que na tala de pulo que kishi o texto tumba e texto tu o chuaioso e a lunga e tua tumba mas minha tata é uma instituição. Ah, nada. Albalingala ni português dele é no solo bomoni na kati ya balabala osala tu poto longola na kati ya balabala. Ele primeiro fazia isso.